abengela patron de seni ndabenge nzambe ndabenge yesu yaka surnote yaka siba bengaka kombo lokumu parce que ça peut permettre maman livre bana pe comme maman livre va pas longo pas ne babengaka pe sous comment azonga belvi kandi normal tout court oh bobo sango ndeni azonga normal azonga ne ka belvi kandi tout court normal ba pete ba tumusu balata ngo pona lokumu maman olive olata pete pona lokumu maman olive or maman olive on a pete wana ka simple comédien liki ya mulongo. Oh, that's all. Oh, yebi ke ibu to asenga sila monga matanga sila boya. Boyebi yango. Boyebi. Bino bo banga bwana patron. Bino bo bibo ala mbongo. Bino bo bibo baba auto. Bino bo yebi ke ibu to asenga monga matanga kuna sila boya na ye. Ada bona ye ofinga ye. Pa eloko asala yo ayebi na yete. Ode formation bio. Ibutu. Awanga la ki belle kune pasila. Nde to yogi il paraît. Bawanga lolo kwa Yesu. Bawanga la ka epre kokori kokolela. Bilo to pendela na mituna. Po ka soko kabela, c'est ben ka baka po kumise. Ala bodo ko kabelo te. En plus cette bijou la rappelle mon joueur principal par la chaîne en la Belleville TV. Pour la côté la Belleville na bitumbata na ba groupe WhatsApp. Ate faut avoir vie à Queen Mada kilo mboka na SB asanga ate. Eh Queen makolote. Queen vie à maternité théâtre kangela belle vie makolote. Ah, la maternité théâtre belle vie à kangela belle vie makolote. Ah Queen. Merci. Parce que Queen a gagné la belle vie, ma commentateur, tu vas appeler la patronne en côté. Faut te payer ça le coup, mais pas via. Faut te payer ça le coup, mais pas via. Suppositoire. D'accord. Ah, ouais. Brazzaville, Boya et Maramoueza. Voilà, voilà, salon, Cams Beauty, pour des make-up, pour des perruques, pour la mamouignon, ça va dire micro-shading pesant en téléchargement. Ah, voilà, Katia, Cams Beauty. Bah, vas-y, Baza. Baza, besoin de ça, pédicure. Donc, une seule adresse, ma colonne. Na koti boye basalo pédicure ma colonioso a tous eu un problème on ma le kata na yo awa na Cams Beauty Brazzaville na 123 avenue Ampère 123 commune ya Bakongo. Ah na Bakongo to lo mabe o za Brazzaville Bakongo donc avant la make-up perruque kitoko donc ça on espace là make-up de salama donc a aux décidé donc manicure, soin de visage. On connaît ça va marier, on connaît décorer mituka, on connaît la perruque, tout. Location de voile et ça la Brazzaville. Donc voilà. Une seule adresse Empire 123 et 123 Ampère avenue Ampère 123 Bakongo. Check. Boyaye Maraboueza. Voilà. 11h juste heure de Kinshasa, mesdames, messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Il est 1h de passer à l'est du pays. Mesdames, messieurs, merci beaucoup de nous avoir choisis pour vous informer. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue chez nous. Vérité News à télévision, on vous dit un grand merci. Bonjour, bonsoir à tout dépend l'heure à laquelle vous allez nous capter sur cette chaîne qui est Vérité News à télévision. À la présentation, vous serez conduit par celui qu'on appelle le Karebashia Mobala Sango. Nous sommes là pendant 40 à 45 minutes pour vous tenir compagnie, pour vous expliquer de les différentes grandes lignes d'actualité. On vous dit un grand merci. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne qui est Vérité News à télévision. Likez, partagez, laissez des commentaires. Ça nous fera énormément plaisir. Je dis toujours la seule façon de nous soutenir, c'est au travers vos j'aime, vos commentaires et surtout quand vous nous partagez dans nos quand vous partagez nos vidéos dans de différents groupes. On vous dit un grand merci. Merci beaucoup. Bon week-end.
bon week-end à tout le monde, bon week-end à tout le monde. Lentement et sûrement, Toro Kendena Saint-Valentin. Lentement et sûrement, Toro consommer mois de février. Nous sommes déjà le 9 février. Voilà, bonne fête à tout le monde. Que du bonheur, longévité, prospérité soit votre histoire, que vous prospérez à tous égards de la part de Bachia Mobali Sango. Nos sincères condoléances le plus attristés dans ma famille, tout baza éprouvé, babou va être cher na bango. Nous sommes de cœur avec vous au nom de Vérité News Télévision et toutes ces personnalités. On vous présente nos sincères condoléances le plus attristés. Zambazanabino, je pense directement à mon ami et frère Arnaud Likoya, à Outkopar Kokonaye. Nous sommes de cœur avec vous. L'autre, vous allez la veille mortuaire. L'aube, je crois, c'est l'enterrement. Pour assister, pour apporter consolation na biso, tu peux apporter soutien na biso, babito ya bato ko lela to seka ba ko seka na temps pas si tous à la wana temps SMOP, tous à la wana. Donc on est le cœur avec la grande famille de Arnaud Likoya de Prix Bondalungu, tous à la pour soutenir voilà, merci à tout le monde, merci à tout le Gaulois et Gauloises. La date babi date faire rigoler la Nias, nous déjà rendez-vous pour le 20 février, le 20 avril déjà de l'autre côté de Adidas Arena, tous à la wana et belé, tous à la bateau on a possibilité aux alawana avec faire rigoler la Nias, là n'a pas vima. Maman, donc tous à la faire Hervé. Gola, des nuances, Adidas Arena il sera le tout premier musicien congolaise où il a inauguré Adidas Arena Wana je crois ils ont déjà na Paris le 20 avril tout à l'heure et belé et surtout Bagolois papa Barabo la sabon qui va vous arrêter belé rappeler partout Gauloise gladiator excusez-moi vous allez et belé pour na manifester avec papa Hervé GSD Nyon. Fabricant aussi nous donne rendez-vous, je crois, ça sera à Casino de Paris. Je crois que ça sera avec Fabricaz, le Maillet. Merci à tous les warriors de Fali Poupa, merci à tous les Spiritas, les héritiers Watana Betotorina, Tembe Goga, chemin de la gloire. Un grand merci à tout un grand merci à la fanatique. Tout, il y a la bonne musique. Merci à Abakou tout. Il y a Silabissa, Louo Batala Rabisso de partout au monde. Je vous dis un grand merci. La seule façon de nous soutenir, merci pour vos commentaires, merci pour vos appels, merci pour vos donc voilà, je vois que je suis aimé de partout. Je dis un grand merci à la Rabisso, tout balingara décarré, tout balingara décaré salara. Je suis dans un faute mais important ça qui bateau balingara décaré le bara, les décaré ça la banali. Je vous dis un grand merci. Merci naba Abakou quand je vois merci à fanatique tout les comédiens au batala Rabisso par rapport à fanatique merci à fanatique à Normie Barcelone. Formidable, merci à Cardo Chou. Il y a Cardo Zoumi l'esprit, merci à tout le monde, carré bachi, tout batalaranga, ils ont comédiens, comédiennes. Merci beaucoup à tout le monde, merci à Yara TV, merci à tout le monde, merci à nos chaînes partenaires, aux sponsors, aux posters la venue, je pense à directement Amour de la presse 3. Merci à toi, merci beaucoup mon ami pour la vérité officielle. Merci à tout Postarangai. Voilà, merci à Malika Mania officielle aussi, chaîne partenaire avec Vérité News officielle, juste Mania Malika officielle. Donc, Botala Radi Karana les grappés Kuna, et ça la vraie qui te connaissent pas. Merci beaucoup à toi. Merci à celle qu'on appelle Edwige Kaboukou 3 fois star. Baroki Pero Kende Edwige Kaboukou Tsikala. La maman, un grand merci à elle. Un grand merci aussi à Madame Rokia Kamara de Paris. La seule boss. Babi Madame Rokia Kamara. La Madame Mabé. Madame Rokia Kamara. Un grand merci à vous. Un grand merci à Madame Alima Kamara. Un grand merci à la grande famille Kamara de l'autre côté de Brazzaville. J'ai dit toujours, vous voulez vous faire belle, vous voulez vous faire beau, voilà kitoko na mariage na bino ba découvrir kitoko voilà ça kitoko ba découvrir votre kitoko ko hésiter ko beta tour na commune à Bakongo na salon de coiffure comme ça tous en avenue Ampère numéro 123 référence à Bissa beti to kuna au Rosala de cité sport dans les bandes l'émission na biso ils en Brazzaville kuna donc pour ba relate so ba kitoko ba salo quand même benzolo par rapport, je vous dis un grand merci. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne qui est Vérité News officielle. Likez, partagez. Il n'y aura pas de publicité pour ma camarolo baleloza. Bozwa kiti. Bozwa kiti bo vanda. Ba comédien bazwa kiti ba. Oya zamagazi abima biso ye yo bilombe. Oya zamagazi abima bi. Oh Sarah, ye lombe. Nani bandia suppositoire dans cette émission à Atefaya.
da siffler. Nabaki da siffler ko betela mutu nyonso. Sao ba kyo sa elombe. Bino bo sa elombe bo kimi, te bino bo kima te. Bino belfi kandia sa na kisasa. La patrona na kisasa bino bo kima, te bino bo kima te. Oh Sarah. Bino bo kima te na di bandia no ko bo sa na émission, on a di bandia za kwa suppositoire. O bino bo kima te. Bino bo kima te do fo bo zala. Lelo na koseka na nga kaka. Parce que makambo lelo eza. Boya boya bovanda. Comme makambo na koloba lelo le loba mité. Et ça somme lelo. En passant, Vérité News officielle télévision a besoin de matériel national Bluetooth hein, par rapport pas Bluetooth un peu compliqué. On a vu na Pelisamo déjà hein, là c'est connecté. Voilà. Le Bluetooth connection. Vérité officielle télévision a besoin de matériel. Vérité officielle a besoin de la caméra, tu as besoin de soutien moralement, financièrement, physiquement surtout. Tu as besoin de la caméra, la machine pour tout émission à chaque instant. Vous comprenez que tu auras moins merci, tu auras moins limité par rapport mais tant tu as na machine, tant tu as na caméra, tant tu as la possibilité de il y a ça là émission et belé la journée, pourquoi pas 2, pourquoi pas 3, mais quand on fait peut-être émission on fait des émissions dans un téléphone peut-être rechauffer et ou melipé, donc on a vraiment besoin de marabou belé bah ta bonne foi balinga ko sunga ba sunga ba abakouk surtout abakouk tu à bonne foi ta bakuma même bakuma senga numéro on a déclaré pesa numéro na ça ma caméra éviter suka wapio to koma wapi maman topé papa je sais pas to koma wapi donc vraiment mais qu'on réfléchir mais qu'on attendez mais quand tu as la sous dossier des carrés bachia je crois et que ça la vraie qui tourne par rapport il y a par rapport mais les lots ma voice on a rocha on est dans ma cheti je ne sais pas pour les sommes il y a bijou la reine Zoa Kiti Vanda. Ya bijou la reine Zoa Kiti Vanda. Maman Thérèse a Zoa Petite Vanda. Ya bijou la reine Zoa Kiti Vanda. Thérèse Anna Zoa Kiti Vanda. Si la bisalou, hier à Zoa Kiti te, par rapport à respect, par rapport à mère. Tantine belle-fille, Zoa Kiti Vanda. Tantine belle, Zoa Kiti Vanda. Pas ma cambo to loba awa. Tu as besoin d'explication. En plus, ba comédien. Bon lingabo ça va problème personnel, ba problème direct. Bon lingabo ça va problème direct. Dans quel sens? Oh ça na problème Thérèse et Bilomi balé. Bon on a intermédiaire à batouté. Je vais expliquer après voice oil. Na expliquer sur ça na voice oil. Tout l'ingato ça va problème de direct. Thérèse ça a un problème avec bijou la reine direct. Les gars Thérèse a réglé ma camionne na belle vie. Pas passer par prendre bon mi baina belle vie ba ni ma kambuna bango. Mais quand tout l'ingato tout ça va intermédiaire le quoi tu as la bonne relation na songolo pakala, il faut la laisser na lingake minene émission na côté na no qui gèle le to boya. So ça qui gèle ça là qui gèle le mais on s'appelle un problème na mutuango. Je suis un problème au côté ma cambo concerné voilà les retombées. Mais tout ça beto longwa ato ke na groupe Darlene Palata. Darlene Palata paye pas soit kitsa fana magato so bunza ndeko ba zoka kitso vanda. La reine, ouais ça qui est en train de retourner kuna pour ta information hein. Pour ta famille de botte à la reine. Moi dans de retourner kuna, tout dans ça là ambiance à tournage. Vous comprenez, hein? On doit tourner pour la zama yé, le côté la zobati. On doit tourner pour nous, on la ambiance à tournage. Voilà. Pendant sous côté monsieur. Yomo pour la yomo repende aux ânes pour la yomo. Comment tes ambiance à tournage? Pour nous payer ça ici, ouais. Toi 2024, c'est si la ma pizza. D'accord, j'ai écouté, d'accord. La louise, la saini, Bobenga nana, la salini. Tant qu'il y a une vidéo à Bobenga la reine. Bobenga,
aye nango ochango mpona nini mpona nini po alukanga mpenza ozwanga na nzela na ye ngai naza na point oyo bato bacomprena te et surtout mingi bato ya famille libota bana mpo bacomprene so bakofinga batuka à la con bofungola matoi surtout so bosa botala émission ya dekare fo bofungolaka matoi boyoka makambo dekara oloba bolanga te bainstite bana esika bainstite bofingana mona wanka bofinganga ngo déjà banakala mais nazalaka awa bokata somo te kapanga ndanga na tika il faut bochange bainstite mosusu surtout mingi bato ya famille libota mpo bozanga ne baargument mpo anga mpona finga motu fana na baargument ya sika baargument ya 2024 mamese ebele ofinga dekare mais tant tolinga tozwa bino boluka solution soit disant basara tolo babeta tolo ki biso bakonza kofinga wati sara kimie na suppositoire garçon basala nini mission naza libandisalité boye bakimiti bapakati na bapakati pourquoi parce que faut que bamakambo oloba na télévision topula te ke toka bayanke soki bato balaka baboma moto bolakisa biso te ke bino nde bowana possibilité koloba nalobaka eloko na repetaka ngo na matière ya koloba esengaka nango classe d esengaka te alphabet botangi lingala papa kei mosala non tokoloba na kitoko tosekrea ne makambo lokuta solo tosala mpe kitoko donc mpo na ngai ebeta ekosata ya teresa te bosilama na mafinga no la con ngai bana bando ya sebe émission awa nao na tombola te émission mote na ye na finga Belleville ni entourage ya Belleville so na lobi ke totonga na Belleville oui Belleville mosa conseil ke totonga apusa motuka asa bato babonama yebi ke totonga sila totonga gesho totonga Christian Shoga totonga nga kosela mutu likambo te nakosela mutu likambo te naloba mpo oyo nayebi mais to tomoki ok c'est bon tolobi ok toluka mpe solution totonga to alimentaka kaka moto toke wapi mpo toki ke mama bino awangani ya bino kuna na tuni se kina babi il paraît awanga babenge se kele pa mama ni mama awanga ni bino kuna parce que loko so mama ndo awanga ni bino kuna et bongo siko donc faut beaucoup comprendre pour preuve babeta batolo biso ye yo bilombe oyo asa makasa bima babeta to babilombe ouais bango bayaki bakimits ba osa émission ba fana sous plateau moko Sarah benga suppositoire à garçon bo sa émission bo fana so esika bona libandi ya salita za bo fana esika bo ay aloba yo c'est l'homme garçon moi la lemba yo c'est l'homme yo yaka yo ko se émission bata matin ya ma chérie mon frère yo ko se émission bata matin oh bébé mon amour mon affection mon garde du cœur mon combat oh mon combat faut y aller émission Sarah mon combat faut y aller émission Sarah chez les net chez les bandi oba ki chemise oba ki jean au vandi penza oui oye yo ko ileka université yo ko sala émission duplex te yo ko boko saka ko bengo na téléphone te ate sila molongi sila penza molongi bino boko sa émission ba duplex te faut sa émission bo vandi bo finga sila entre parenthèses na yo na dossier ba voice na ba dossier ba voice pour ma voice eza somo na ibutu na senga sila makambo eza lelo makambo za musu fazwa kitsa vanda na senga sila mbon ta makambo eza na koma na dossier pona na mona osangisa makambo to na mot par mot ya suppositoire ma chérie mon frère mon combat mon garde du cœur zwa kiti vanda zwa kiti yo ze lombe zwa kiti zwa kiti yo penza il faut zwa kiti ovanda voice oyo ezosala na kati ya groupe ya darling ya bijou la reine azwi bavideo oyo bakateli teresa na balobaki Belleville kandi la patrona azongisa na kati ya groupe toke bien ya bijou la reine so che video ya teresa nabengaki Belleville la patrona na stati ya problème eza volonté na yo soko partage ngo pa ba contact no mususu ya problème na yo ya ma BPT mais soki ozongisa na groupe oyo bino nyonso boza kuna bolinga bopelisa moto to boboma moto ya bijou la reine yo na teresa bowelani parce que j'ai une bonne mémoire banda teresa banda ba sortie médiatique na ye no atanga komba bijou la reine te to so la pembe no atanga komba bijou la reine te
atanga kombo à Belle Vie parce qu'on a compte à rendre rien à Belle Vie. Ya Bijou la reine, yo bando bono sa sortie médiatique na yo. Oyaka olobela Belle Vie ofinga asi la makolo soso créer makamutu tout. Est-ce que yo ka Thérèse aya à répondre pour la sila? Yé sanga comédienne nini aya pas répondre pour la sila. Pas bon nyonso. Et ka balé ki ne moko to simba ba yate. Balé ki ne moko ya simba. Oh, il y a sa formation. Oh, il y a Yamba na Simba. Il y a pas les bras de fer. Si on a comblé plus fort, oh, il y a moko il y a 10 jours la reine. Oh, il y a au fin de Thérèse à répondre. À répondre. Dans le quoi Thérèse doit répondre Belle Vie. Ce n'est pas intérêt en compte. Il faut silama. Il faut silama. Ça vous rend ridicule, franchement. T'es votre sur la PMB. Et moi, de ce ça vous rend ridicule. Et c'est déplorable. Et c'est déplorable. C'est déplorable, c'est ridicule. Yo tango ya ko fingi sila, Thérèse ya kanete. Atala makambo côté et bonge beba, etala route parce que asa porte parole à sila té. Tout ça la part de choses. Ya Bijou la reine obeta to za porte parole à Belle Vie kanzi ba vidéo ezali. Mais Thérèse alobi ke alingaka babakouk ba bonbon na bango za babakouk. C'est différent. C'est différent quand la porte parole à mutu na ko linga mutu. Ngana linga asila na nga fanatique asila na nga porte parole à SB te na linga ande SB ngana linga ye moko na osila ba ku ba ne ba adorable na linga michu memele l'examen du président masalanga Hollanda na linga ye oh so ya Bijou ne ba ko linga na yo e yo makambo ya Bijou sala e baka ton sangote. Maman Bijou sala bandal le loti lobby oyoka e bakata na makambo te Nicole e bakata aibi ko jouer aibi ko sama mutu a sango te Nicole e bakata o sa eloko te oya Nicole o sango te pour aller ayebi ko lobate lo kwa a l'équipe peut-être pas bino pe na ko loba pe ba argument ala ndaku a pousa mutuka donc azab bakata pour na qui que ce soit te azab bakata te pour na qui que ce soit. Asa Nicole Bakata, asuka nga Nicole Bakata na kangi nga top nga na vandi wana nga Nicole Bakata. Mais Bijou arrêtons oyo na vidéo ya Thérèse na kata groupe. Désolé qu'on s'est moqué, là on s'est moqué ça là. Abenga la patron pas bazanga bon terme. Parce que le soit pembe. Abenga la patron pas bazanga bon terme. So zanga bon terme nga benga la patron, surtout benga la patron. Pas to zanga bon terme. Mais la kilo la patron il est casse comme Belle Vie candid tout court. Na manqué de Belle Vie candid tantine belle. Aux Hollanda, tantine belle. Évitez que la benga la patron dans fond dans se soumettre. Non. Voilà ba manque d'argument na ba bizengo ba lobela bino ba non défendre bino pété. Certes, ba YouTuber ba chef na problème. Mais tant bino mo bo ça ba na kata groupe. Pas Bijou na Bijou que na vu vidéo wana na tindeli na partager pourquoi. Pour la repéliser ka monte to pour na boma pe moto. Pour la so bo ko pe moto banga za moto ne bo za bo yeba ni moto kimisa moto atata bo ke justice. Ata bo ke justice Thérèse ba pe ke winga ba te ba finganga. Ba finga ke honor ya kuma Belle Vie. Et pas la preuve. L'école européenne mort d'homme et ça dans gotier. Oui. Une réputation, ok, c'est bon. C'est ma baby, c'est pas baby. Kuna baby, ce qui a kangi, ah baby, dossier ça ma baby. Dossier ça ma baby, oye, toye. Pas bon, yo, Kassiko, voix, c'est Bijou, la reine dans pays. Ça monte, on a 400 groupes. Pas me ça monte dans un groupe, c'est Bijou. Pas ma voix, c'est Nico. Même ma voix, ça y a Iboutou Zawa. Ma voix c'est Zawa. C'est quand nous avons parlé pour le bien que ça émission dans la voix qui a. Makambweza. Makambweza pourquoi? Parce que Thérèse ça a un problème direct dans Belle Vie. Aya ka régler la Belle Vie. Avant que Thérèse ça va régler, avant qu'on va sortir médiatique à Badad, avant qu'on va sortir médiatique à Batumsu ba ko dans ciment. Avant va sortir médiatique à Bango nyonso. Thérèse il y a Bijou la reine il y a au créer au salle d'émission à mythique des émissions contre Sila. Na mi tout la le moyen Bijou la reine. Quand dango ya Sila ngo ya rapport ya libala na ote
to pe po ani po ngana yeba po na libala ya bijou comme tayaka makasi za na ka belle vie mta pesa cadeau à congélateur oui auto sur la pembeti to sur la penza po mta ka fête mta ka lala za ka ya bijou ya bela mta yaka kuna aboka makambo kitoko parce que le roi bela yaka le roi sila yaka pété on est rendre kota non on va comprendre po ya n'attend les gars mais ça clair dans ma propos na yi abi na ça ba problème na ngana belle vie parce qu'elle me doit boyer des explications à la claire. Par contre, Bijou la reine, tant qu'elle est en émission, dans mon abarquement, ils allaient encore normal. Et Bijou la reine, ma moto, place moto et puis là. Oui. Faut un moment donné, un bon son à moi, si, un bon son à moi en arrière. Bijou la reine, Ngomba Kilimanjaro. Ah, il y a Bijou. Moi, bah, raison, comme ça, ils par rapport au yebi. Par rapport au yebi. Parce que le croit au yebi, tout ça, ce qu'on est ni. Tout ça, ce qu'on est ni. Problème de bobo, ça, dans un groupe pour la matanga. Ce que tu as dit, Natindi, yoka, ko la Bijou la reine. Allez là, qui n'a mon nini. Yoka, ko la Bijou la reine. Non, émission salaki pa le ketu e oloba tikala kobenga Belgique kandi la patrona te nde ntongo batindeli yango ya na partage eloko nde ekawusinga nde yango wana otikala kobenga Belgique la patrona te na vi na ye oyo olobaki ke otikala kobenga ye la patrona te Belgique kandi otikala kobenga ye la patrona te nde batindeli yango yango na partage. Eh, Bijou la reine paix. C'est là. Na lobby eloko wana. Otika ndeti ya Bijou a sous sa blole ke chute sur sa tanya mabedité a sur saka ba résiter a sur saka bango de sauter. Parce que ça bango de sauter. Mais comment na bango kana munoko no pourquoi Bijou mon ngaba manquer au respect to pende to ki to sono pembe. Pour nani ko nani pour na comment c'est qui les noms? C'est qui les noms? Les gechu babino na lemba. Baba resi bina bina lemba. Mais ko kipa na soute mais to on a télé mission les questions on lobi ko tika la benga Belgique na patron te. O bota benga abenga la patron de seni. Nda benga Nzambe, nda benga Yesu. Yaka sirnote. Yaka siba benga comme le coup moi parce que ça a permis la maman livre. Bana comme maman livre on pas long et pas ne benga ke sous comment azonga Belgique kandi normal tout court. Oh. Bobo sangondeni. Azonga normal. Azonga ne ka Belgique kandi tout court normal. Ba pété ba tout balata ngo pona le coup maman olive. O lata pété pona le coup maman olive. Alors maman olive on a pété ou on ka simple comédien liki ya mulongo. Oh datsa le bakiango. Datsa le bakiango tout ça ka datsa makambo susu. Datsa le bakiango. Ce qui maman olive te ba banga ça là on ka normal. Bazala na ba pas normal ba boujaka lango te grâce à maman olive. Baza produit ba merci maman olive ndem tout ba merci YouTube. Baba produit merci maman olive. Merci maman olive. Alors que ce point, et alors que c'est ça la tête. Et alors que c'est ça la tête. O abenga la patron pour babanda ko sulu bazanga bon terme. Et de to ba mi na lia na ndaku na to na ndaku na de pas to banda ko sulu. La lo kwa to sulu te na lia na ndaku no tester la s'il te plaît volume. Na lia na ndaku no te. Na lia na ndaku no pas to ndaku ko sulu za ba ninga. Lo kwa to ba ninga pe soute na lia na ndaku na yo te c'est clair c'est logique. To lia to ba to ba camarade. Le roi de camarade non y a pas so lia peut-être y a ndenge moko ne si Belvi na Theresia. Abandé ko jouer na Belvi TV et babandé ko bengisa ye. Le roi bengisa ke pe so na Belvi TV te. Alors jouer ndenge. Alors jouer ndenge. Et c'est ibutu, c'est pas la mabela dossier, ibutu pe dossier neza. Na la dossier ibutu. On comprend. A benga la patronne pour na respect à maman livre pour na liste à kinga kati. Oh, il y a tout un bisonnier sur la télévision dans la flatter. Bisonnier sur la télévision dans la flatter. Saute aux en bon terme, tu recours, saute au champ dans la place en sengeli. Yone kaka yono leki. Mais tout au fait, on dit, oh, par rapport.
Mais bijou la reine, il y a porte-parole à moto. C'est là qui porte ça. N'a pas la faire pas dans groupe, faire dans la statut, faire dans la page na ya YouTube au humilier Thérèsia. Mais quand Thérèse a problème les a yoté, Thérèse a problème les a belle vie. Belle vie n'a pas doit y ba explication. A devoir y ba explication. Asa na tepe no azongi ça te faire expliquer qu'est-ce qui s'est passé qui pèse. To zala te to yoka li solo siffler. Fini la récréation, c'est l'heure de la vérité. Oh, et quand c'est il y a Gabriel T. Bilo ka sa maman na admana na mboko. Oh ya. Bon ba assurance beaucoup na ngo Tala, bilo ça va fantirer. Bon ma assurance mon boy le quoi bino ne ba kolomboka, le quoi bino ne bwana monopole. Ya. Ma chérie Silama. Bien petit le biso ye bilombe to ça ba analyse to ya bo finga bo loba. OK, c'est bon. Ngala kama ne ba dara ozo finga mutu. Bino bo finga ba tuté. Et surtout na kambo pona, bona droit coup ton finga mutu té parce que bino bo ba exemplaire té. Bon exemplaire té. Ya terrain n'a pas si ma oui. Yo moro la reine porte-parole. Yo ka réponse à ya Thérèsia. Ah te la lingayana. Na linga Thérèsia, yo ka Thérèsia. La reine, oui, ça qui est en train de retourner Kuna, pour ta information, hein, pour ta famille de Bota la reine. Moi, je suis en train de retourner Kuna, tout dans ça là, l'ambiance à tournage. Vous comprenez, hein, être en train de retourner Kuna, Zamaye, le côté la Zobati. Être en train de retourner Kuna. Yatna babi Zamayele. Zamayele, nyamole à l'idée soit à la casa l'idée sous. Nyama o elia à l'idée sous et à la casa l'idée sous. Donc, Zala Mayele. On a fait l'ambiance à tournage. Voilà. Pendant l'ambiance à tournage. Vous comprenez, hein? On doit tourner pour Zala Mayele, côté la Zobati. On doit tourner pour nous, on fait l'ambiance à tournage. Voilà. Pendant on sous-côté, monsieur. Yomo pour la Yomo, Pendo Zana, pour la Yomo, pour moi, tes ambiances à tournage. On nous paye ça sous soi. Toi 2024, c'est beau Silama Pisa. D'accord, j'ai écouté, d'accord. Silama. La Louise. La Saini. Bobenga nana na salini. Tant il y a une vidéo à toi, Bobenge la reine. Bobengi te? Aina ngwa uchangu pona nini? Pona nini? Ba luka ngabe na zwa ngana nzira na yeye. Bon. Et India wa. Non, émission salaki pa les ketchou oloba Ya bijou za beka mo pelicien. Émission salaki pa les ketchou mais bijou les ketchou sola te la salle les ketchou ba manka au respect. Ce qu'on va comme on ça groupe nous pourquoi. Bino bonga ka ba manki ba respect ka bino moko. Bino moko kaka ba manki ba respect bino moko. Ce qu'on place ici la squad a unité de mesure ba comédien nyonso. Numéro 1, ba comédien na baste mi bali déclarer chassi mes propos. Ponanga, bashia, garçon 1m70 par choc kingo mwambe. Na lobby numéro 1, ba tunyo so maboke, et ça na poto ça qui ça c'est style abyssal. Wa boyanga me la bouchon me la poison. Pas si la te me bon banda série cassette nzela moko boke major zolo nzela moko boke alpha bokolo nzela moko titi kalu boke nzela moko boye soki pe major zolo nzela moko bolongo na major zolo boye na YouTube. Oh mon affection, mon combat boye bino sur YouTube nzela moko papa félicitations à tous les abakou 200K chez Sila Bissal. Moins de 5 ans, 200K. Les Cambos sont morts. Les Cambos ont mérité champagne. Les Cambos ont mérité Libanda. Normalement, par rapport à Europe, Pacifique. Ok, c'est bon, tous les cas. Il y a des gens qui ont fait sa moto. Pour ma camo pétala qui l'ont yoté. Au côté lango wapi. Au côté lango bateau balobé la rabino suppositoire dans la émission à Sarah. Wapi.
Ye lombe suppositoire garçon libandi ewa za la te calvicire. Oche mandefu boy. Wapi ye yaka yo finga oche yo lombe. O ye lombo kimi. Bino bilombe ote. No go kima te. Bino bilombe te. Bino go kima loko. Bino fo bozala. Michou mbebe les débats du président. Je te sali. Bino go kima te. Bino fo bozala par rapport. Bino baba yanki, bino baba bilombe. Bino bilombe cessé. Bino bilombe cessé na baba li kambute bino ote. Bino fo bozonga. Bino fo bozonga na pla bovanda na Gombe. Bino ba fille à ville, ba garçon à ville. Ma chérie, mon frère, garçon à ville. Fille à ville. Yo pe ka fille. Yo pe ka fille à ville. Oh ya. Yo pe faisons à ville. On boit un talon de hanche, ma chérie. You come there, boy. Hey, makambo eza. Petit tala. En plus, bien famille bota faut sila maka. Est-ce que boyebi ke ibutu asenga sila monga matanga sila boya. Boyebi yango. Boyebi. Bino banga bwana patron. Bino bobi bwana mbongo. Bino bobi baba auto. Bino boyebi ke ibutu asenga monga matanga kuna sila boya na ye. Ada bona ye ofinga ye. Pa eloko asala yo ayebi na yete. Ode formation bio. Ibutu. Awanga la ki belle kune pasila. Ndeto yogi il paraît. Ba awanga lolo kwa Yesu. Ba awanga la ka epre kokori kokolela. MC Baba ye. Kokolele pa ya nani. Awanga la ki belle kuna. Il paraît à kufela kiawa. Asenga sope abera ki pe mam sabi ibutu. Jampi. Nga sala yo nini. Ofinga nga matin midi soir be mission chrétien nga otumbola nga papa na sala nini. Nanga ote mam sala ka par rapport à TV ne batinda nga na loba. Oh ya. Yemo ibutu ba kinda batinda ka loba. Nga de la yoki. Siko awanga ni belle kuna. Awanga ni belle kuna. Ako wanga na poko le la soso kokoriko. Awanga na nga plus de 1000 fois. Ngamoko na zo lukola sengo. Te yeba lukete. Aye fonde mama ensomo te. Mbanda nanga na yo kaka yo na sango. Lelo oyo tokutani zoka ye azalaka boye. Ozo comprendre. Tango ibutu awanga ni belle kuna. Boba ka belle asunga kati. Belle motema malamu mama social. E bongo ibutu akokiko mongo belle apesa ki ibutu ekokiko sunga matanga te. Feka ya sila. Ele ba ki to sala makamute po mutu asalaka. To sala makamute po mutu mso asalaka non. To sala makamute to biki to sama na aname conscience. To sama pour reprouver mutu te. Tout ça m'a monté pas tout ça qui est toi la matalana non. Lokumu eza ya nzambe. Linga bola muno batwa lobela ngo na absence na yo. Ko linga te ba lobela lokumu ka batwa mona ka yo olingi lokumu non, ça vous rend ridicule. Voilà les retombées ba yibutu comme ko wangana. Eza ridicule hein. Eza pas si na maona soni. Quelle humiliation. Et le banga garçon papa onanyo dans la poto combattant à telinga na koko na bokechu. Quelle élimination. Cela veut dire il y a bijou la reine Ngalisa. Il y a bijou. Non, émission ça qui pas les questions et le cas problématique ba Ngalisa. Émission ça qui pas les questions eh ya yo. Ah, là maintenant il y a papa Eric non Moussaka. Ah, là mon esika moko ya. Ah. Benga Belgique quand il a patronaté. Neton batindeli on ya la partager. Na bien ya bijou. To son pembe. Non, yebo so benga ba Belgique quand il a patrona. Obi okandeni. Moi belo so ba biso ba boso dengi Belgique quand la patrona ko le kalango.
parce que bijou la reine ami tout na elo c'est Nicole Bakata nabi Nicole Bakata na cheka Nicole Bakata belle vie on peut belle vie to pe Candy to pe belle on l'a pas tout ndeni non mère ça c'est compris pas te benga mams mams c'est en anglais non ça wesh anytime is the time is the English check your phone now take you 699 yeah yes yeah anytime is the word time fuck you is the standard state is the standard system okay yes mams en anglais vous devez comprendre mams c'est en anglais c'est comprendre donc on a marqué la patronne oui on va bien on combat le coup mais est-ce que de bon salango likambo la patronne ngo moi il dit bon saler il dit bon dira boujaka oh ya normal kaka likona c'est et kanga malango te normal kaka il y a cité exact pour votre information donc vous pouvez pas commenter à l'accord quittez sortez les sans-esprit de lâche, les taureaux de Ngotobo, il va papa ou papa son âme. Pas Ngotobo, papa taureau, pas sans-esprit. Yo, on a pas déclaré pendant 1m70 par choc qui nous mwambe. Garçon, il longi boule, bois, qui nous par choc qui kangama, garçon, bois, man, neuf, c'est comment neuf classe à ma propre boule. Le bon aboité. Le bon aboité. Là, 1m70, garçon, la boule. N'est-ce que les colons sont mbinga? Mbinga waka boule za boule mbinga tala post publicitaire na kota na salon ya Kams moi ka fuma waka likamwa waka normal te penza tero benga ke la patrona pour qu'un cabello tu peux n'en ami tout na pour qu'un sort au cabella ça y est bien qu'un baka pour vous commisser on a au cabello té en plus cette bijou là rappelle la bonne joueur principal canal la chaîne en haut la belle vie TV pour la côté la belle vie na bitumbata na ba groupe WhatsApp a te faut avoir vie ya Queen Mada kilo mboka na SBA sanga ati Queen la maternité théâtre kangela bat makoloté. Ah, Queen Via. La maternité à théâtre à Kangela, ma comédienne, ma coloté. Queen Via, la maternité à théâtre à Kangela, belle vie, ma coloté. Ah, la maternité à théâtre, belle vie à Kangela, belle vie, ma coloté. Ah, Queen. Merci. Parce que Queen à Kangela, belle vie, ma coloté, tu m'appelles la patronne en côté. Faut te passer à l'eau, pas Via. Faut te passer à l'eau, mais pas Via. Suppositoire. Garçon les bandits. Il faut respecter la mémé Via. Voilà mémé. Mam Sabino belle. Voilà ce qu'on mémé. Il faut pas mémé. Par rapport à respect, hein, par rapport. Il y a Bijou la reine. Na makamwa Teresia, na belle vie au côté lango wapi. Pourtant yo soit na kana sila, to yo chrétien sila. Teresia yakate. Ce que yo na makamwa bango kokoti pourquoi? Boza na loko yo. Boza la na loko yo game. Bato ya ku lelo ba cardo ba mille esprit ba le na esprit. Ah! Ba dozo ba ka lelo ba Michou Mbembele l'examen du président Bombo. Ba Michou Mbembele Bombo. Pendant que tu fais la zone où on va faire théâtre. Ba fait le comme fait ba tongo Michou. Ba bien fier d'après l'axani en gros. Kaye. Nga bien na prompte saison na yé. Ane faire saison. O ka ya ngabi oh ay ya. Ma chérie. Si la mako. O fier l'axani en gros. Akada TV ya bois ki da ma mtu kitoko. Mutu kanga oh aka tourner sa valise oh ya solo. Mais Michou, ça là ma belle, hein, ma chérie. Entre parenthèses, ça là bon à tournage. Oh Michou, diable, le président. Sifflez. Cela veut dire, Zala n'a problème na mutu direct ya yo moko kota bikota kota to yo ka soni.
wana nyonso tovanda biso na télévision boye bayoutubers si lana belvi basolola lelo basolola lobi ya importe eza nga na profitaki nasalaki émission etalamaki likolo nango mpe tokutana biso mpe na casting ya théâtre te so tokutana mpe so mboto boye ekoma nonga mpe na elongi tiki na pesaki mboto boyaki etalinga kuta en passant tozanga mo mpenza eza profitable toprofite nango eza rentable soki bino na bino bakommunauté bokota barando wana bozala na bapromo direct mpona binemi mosusu ekendaka mpe tisa mabele oyo eloba bamongo elobako baswahili tolapa na tisa mabele lapanganga mpe na lapa yo okufi na oya te yo mpe so okufi ye mpe oya te lambalia toya te atala mi dinosaure otyango mwambo otye mosaka toya te o nga so nalambi manga na tye pinard toya te o nga so nabeti bouillon o nga so nalambi nakalingeli yo cote nabwakeli yo dongo etombolaka zei ka lokwa likambo yango par rapport à likambo yango c'est bon o nga so naliele nguba banyoko nani nguba banyoko na mbala nguba mobesu na mbala mobesu nalambelo nalie toya te o nga patrona lambalia oh nga kutu ben je m'en fous j'adore Star Braza je te sali oh nga kutu ben Star Braza Barambouza je te sali depuis Paris lambalia toroyate en passant toroyate penza par rapport à Yorobo Yoro oh unité de maison prendre comédiens surtout comédiens de famille Bota je vous trouve apparemment argument parce que data ça les sorties médiatiques et là on réclamait pas bata Simba yango tobo na bureau Belvi data ça les sorties médiatiques à l'objet que batwa bureau Belvi que Belvi se comporte avec 12 boy na biwa Belvi ya pas que Marina toki na Marina toki na Lisa toki na fio abala frère so mangembo kona na Sylvie toki na Jini mwana Lemba toki na Jérémy Chabani mon ami garçon de Dubaï à la prom te penza makambeza Dubaï makambeza penza normal normal on comprend bazala kuna bon les cabos de boy biso c'est vrai c'est faux Thérèse to finga bana yo Thérèse mbala ya Thérèse biga préféré 1000 fois azane moi ça va pas chacun za lesbienne qui a la mungwa qui a la 43 bila bonne qui 43 ai ba pasha wake up na yo ai ba pasha pena ye yela yiki ba pasha o yeli ngale ba pasha ba garçon mo mouillé moi tatou boka ma loboko akitsaka ba face donc c'est bon on a pas compris on a habillé Mexico par rapport Mexico il était par rapport on va le caca kamango normal penza yoka kisongi bijou la reine atongaki na munoko nini yoka kisongisonga bijou la reine la louise nasali nini obenga nana nasali nini ntango yaye na video atia bobenge la reine bobengi te aye nango otyango mpona nini oyo alukanga mpenza ozwanga na nzela na ye ya na pas déterminé bi wa ko luke la 2023 oyo so 2024 oyo azana yo ate ya bijou non yoka kisongi ya bijou la reine atongaki na munoko nini émission osalaki pa leketu oloba otikala kobenga Belgique kandi la patrona te nde ntango batindeli yango ya na partage
eloko nde ekamwisinga nde yango wana otikala obenga baevi na patron na te na vi na yo oyo olobaki ke otikala kobenga ye la patron na te baevi kandi otikala obenga ye la patron na te nde batindelinga yango yango na partage. Ata yo moko ya biso est-ce que tu fais qu'on partage yango etalaki yo? Est-ce que likambo ngo etalaki yo? Est-ce que likambo ngo etalaki yo? Pendant chat par rapport à respect d'ailleurs on se coupe là nani ndeko na bomba voice à darling na fana voice à darling ça na voice à darling donc ma comment mutatsinde linga na voice à darling isa na par rapport à respect ba classe ba 40 jours to lecteur ma darling darling a pété abino na lingi ba problème te na boy boaki apona ba groupe pona matanga ya grand frère nanga to pona ndeko nanga na lingi te boy est-ce que c'est important ba salia bijou la reine ridicule na groupe oyo babia bijou la reine ba salia ridicule tunisa ekeye ezongi awa olobaki osalaki ozongi babia ekeye ezongi tunisa ya somo pourquoi alimenter moto? Pourquoi alimenter moto na likambo oyo bijou la reine? Mi paie ça respect, mi paie ça valeur, mi paie ça considération. Pourquoi tu vas lisa ko bazala ko pas belle vie ba mabimika babo opamba. Ba on va travailler pour na bureau. Ba Jérémy Chaban bazala ko ba mabo opamba. Ba Jini mo na lemba bana ça ba télé tournage. Ba bima babo opamba. E bongo yo no mané loko nini? Okobima eloko nini place tangande yango na bijou obima na eloko nini na bela? Na bela télévision ko bimane loko nini po bato ba sala na bureau ba main vide ba met en l'air ba maka met en l'air bazo okozonga maboko pamba okozonga maboko wololo nzele ko komela yo molai makole ko koma yo kilo par rapport à Diabo c'est bon okozonga maboko pamba ouais, le 20 avril, na Adidas Arena, ma beza. Yoko zonga ma bogo bambay. Yoko zonga ma bogo bambay. Papa musique, on s'en voit. Yoko zonga ma bogo bambay. Yoko zonga ma bogo wololo. Yoko zonga ma bogo wololo. Papa lisa bazama ba mama pamba ba gérer ma mama pamba et bon ouais bijou mama yo manelo nini ya bijou kebo ko zonga maboko pamba oko zonga maboko pamba yo ko zonga maboko golo ndero ko komera yo la magoro ko ma yo kilo eve mozamba Olivier mais par rapport à abonné na nganze mbwana okusinga na zando na simbi kimbundi oye osombi nanko ekoma na kolata kolata na yo pe malonga te démarche na yo pe malonga te bébé aboya kobima na yo surtout na ba feti bongisa no molato na yo bébé mobali ya ngani mobali ya bébé mobali ya ngani mobali ya bébé okovimba loposo ya bazuwa pamba azali mobali ya bébé et surtout mobali ya batato sali nini ma chérie akendaka kaka ata bébé ata osali ndenge nini mobali ya bato kaka kendaka ne kaka to mwasi na kolamuka mabonde lepolaka te wana entre parenthèses na bato balinga mbala bato ata osali ndenge nini ma chérie aokene kaka mobali ya bato ata komona mbanda ata omelise libele na pongi to pongi kosila mpona mama na nga bizu bayi pour les prairies, pour la mamouillon, ça va dire micro-chérie qui pèse en téléchargement. Ah, voilà, Katia, Kams Beauty. Bah, vas-y, Baza. Moi, je vais te demander. Baza, besoin de ça,
Pédicure. Donc, une seule adresse. Makolo. Nakoti boye basali o pédicure makolo nyonso. Ati ozali na problème o makolo kata na yo. Awa na Camp Sikuti, Brazzaville na 123 Avenue Ampère 123 commune ya Bakongo. Ah, na Bongo to lo mabe. O za Brazzaville. Ah, Bakongo. Donc, avant la meka ba péri kitoko. Donc ça on va dans l'espace là meka de salama. Donc, a aux a décidé donc manicure, soin de visage. On connaît ça va marier, on peut décorer mituka, on connaît la perruque, tout. Location à voile et ça la casa Brazzaville. Donc, une seule adresse Empire 123 et 123 Ampère Avenue Ampère 123 Bakongo. Check. Boyae Maraboueza.